kosa bato ata mbote te eza nini yo? Ngandi oloba tonton wana. Oui, Yoko. Mademoiselle. Pardon? Ozoyeba ngai susu. Te nazoyeba yo lisusu te? Nazoyeba yo. Ngomba na ngombe kutanaka te me bato na bato bakutanaka. Madame, nazoyeba lisusu atobosani menga nazo rappeler yo. Kala nakutanaka na yo, o mankaka nga respect. Olobaki ke nga nazoleka na pesaka bato mbote te. Yo nga na bando peso mbote. Zela. Jour wana bandeko na yo balingaki bakotela yo lelo osali yo. Problème les awa. Problème eza te. Problème eza. Ndeko nanga nauti musika, nauti pa tantine nanga zalaka na njili. Nakena ndaku namoni yete. Ndene kozonga nazozonga nzela nazangi mbonga transport. Nakutani na ndeko nanga mwasi mona mundele sukilala mona kitoko. Nalobi tena singa ta 1000 francs e dingai nafuta transport nazonga mabeli ninga nasali. Azokoselo? Azokosa. Nazokosa te. Ye nazokoselo? Te azokosa te ngape nazokosa te. Alingaki abetanga. Te nalingaka na sengo 1000 francs te. Azalukuta. Te nazalukuta te. Nazokosa te. Nanga te nasengo kaka 1000 francs. Oui azokosela. Te azokosa te ngape nazokosa te. Na akokosa po ninga na akokosa po ani. 1000 francs kaka te. Azokosa. Nazo yebisa yete. Azalukuta te. Yebisa yete. It is finished.